alobi na balaki mwasi ya mibale officiellement parce que na problème na mama Tina. OK. Ya mibale à part mwasi wana na bala pe mwasi mosuto botane mwana moko. Non, là, non. Mais l'expliquer. Nabi, des émissions en Andina. Je l'ai expliqué le tout. Ce qui est là est vrai. Na lobi na mno zabo. Bolise na lobani. Qui a bali pour la deuxième. Bali pour la deuxième, c'est vraiment bon. Et puis moi, je suis dans la zemi. Moi, c'est des nilis. Moi, c'est des nilis, c'est la zemi. Ah, moi, je suis dans la zemi. Oh, autre bala. Ah, dans la zemi, un évêque doit être marié d'une seule femme. Nabi Kass a 10 bassi à Baboumi. Pierre Kass a 10 femmes. Déjà, quand tu es écobiste et jobiste, tu n'es pas dit être un pasteur, mais un homme de Dieu. Zonga na théâtre. Bon, ngai na ko défendre nini parce que longo eza ngai na kati na yebi ke na siko ya défendre na défendre nini moi siko place yango na lobi na baboza ba nya yango na tiki bango ba manque d'intelligence na minute ya ko tika ba nyonso ba kende nango bokene nango ti place bosuka au moins si so balani ele o kabla mino ka liwa soki liwa te impudicité soki ngene ko boko boya so limbise olimbisa mais soki obali mwasi mosusu dès que mwasi mosusu on a dit vivante hein au sali ekobo additeur parce que confession il y a un règlement d'intérieur nango un évêque un pasteur ko bala basimi balete surtout un évêque qui fasse la exemplaire ni arrogance ni orgueil d'avoir la patience et ça va structure nango mais ces enfants doivent être exemplaires et ça va structure nango ngala ko kutango et pas l'ende et puis makambo zali belé parce que l'ende ko benga na suma makambo te et ba tu a rêvé va décevoir et là on a kimba konani oui basi bala na yo tina witi nde na kimi na bina ozo eloko comme na on barin na robé la prostate tata na retiré comme bolo a retiré parce que bolo bezali maman ngire au moins soki train ba fa accident au moins elongi nango bolobo au moins biso minene ibale quoi au moins na salaka bolobo siko obenga penda fabricant bolobo bonga sepelite comme wala bolobo il est ba traître comme moi bolobo ya batami tema mabe comme bolobo bazako mayede kwa mikomboso wana hein parce que c'est il faut que jina o ya finga bato critiquer bato mikoloni mais bolobo ezana il faut que jina et comme pas ya fabricant sinenge ma ko sila te parce que il y a zo tika te pas ya ko tika te version zo pesa ngapi na bozo na kati mais zambali misanga parce que na pesa version wala te nazo ko la complice un Pierre chapitre 3 verset 9 les injures sont condamnables à la loi mais pas à ça c'est comme fabriquer si bolo ba pas noir on def on va le montrer on def qui ta ouais bolo na bien moto aussi maman ko simba ngai directement na komi ko côté la mic on na moni mic to kutana mic était na moni était pe na ibi mic na ibi kan zembo na ye na ye na mai na miso tata elong ah mwana oyo alors il va quand zembo la ke na la zembo la ke ngaji to on so chami ba oh magistrat ta mwana ya ke kuna ya sebe la ka magistrat oh magistrat de Dieu j'ai que tu magistrat arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51
arrêt jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois, la MPC Bino va bienvenue à Africa Elengi Télévision dans ces plateaux improvisés où nous sommes venus recevoir pour vous le prophète John Ngefa. C'est avec lui que nous allons entretenir cette très très belle tranche d'animation. On va parler de l'actualité bien évidemment. Il y a Bassan Nzambe Oyo Lelo, Bakoti na Mokotu, Ndemoma Lobaka, Bakoti na Mambo Ezali. Pelengendu. Pelengendu. Voilà, donc comprenez qu'il est déjà à ma gauche. On va parler de l'actualité bien évidemment. Il y a Bandebo Nyon surtout dans la corporation où Ezali Bongo ya Bassan Nzambe. Alors je dis merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchant en ce net moment. Merci à Christian Tessa derrière la caméra. Un grand merci à tous nos abonnés. Et puis, Bandeko, tout va soutenir la Moussalo aussi à la Kabango. Oscar Marie, tous les millionnaires en pilote. Dani Chondou, le chinois congolais. Aux Arayomoro, aux Arami Balete. Karine Manessa, mère Baton Mignon. Mamé Mini Dimba, tous Pépélé Ambetolo. Mamani Kelemana, sur Mbote Belé. Et puis Jean Ibikou qui, le bois de Bruxelles. Marcelo, Diouf Noir. Yamama Nabiso. Arla, la mère des Jimons, Katia Irlande. Salutations à vous, couple Kitoko, couple Vanda. Bolanda, émission autour de Siko, on a prophète John Ngefa, qui est déjà à ma gauche. Richard Tessa, Fongola Bisso, Toyamba, prophète John Ngefa. Bokulaka, Losako. Nzambele ki bango nyonso na nguya pe na makasi. Losako Bokulaka. Bakatsaka bali na posa mboka te bokozinda te. Losako Bokulaka. Likolo na lokolo. Et là, comment il est différent. Losako Balongo ranyo kamiyoyote. Losako Chokoli na Nemakambo. Voilà. Comprenez que c'est l'ambiance de cette émission. Père bonne santé. Tout le monde a le sambo. Tout le monde a le sambo. Tata natiki émission ya kafuka from maboko na yo. Pour le souhait côté na église moboli ya mopoto. Tous allons apprendre à défendre l'église na Nzambe. Ya wotroti Congo démocratique maboko na yo. Osungo batela otala. Tiki ba diaspora bango balé ça biso basunga biso le boko pengo leza na kati na biso. Bana na biso losukusa na biso. Comment na tata pe na mwana na molimo mosala tout. Amen. Amen. Voilà, beaucoup la kaboni santé musala nzambe zotambola comment. Mosala nzambe ekoti na mopotu. Parce que Bible zo bisa biso na kati na mokanda na Matthieu 6 verset 24. Toko tambola nzela mibale te. Faut tambola nzela bo moko. Oto zo mona lelo ba misu baza côté ya momo, ba misu baza pa nzambe donc mo potu ekoti. Bana na nzambe bazoyeba te na ndengo tozala bakokende wapi pe bakozonga wapi. Est-ce que aliro tozokende namo? Bato mi balunya soko sambela. Je ne crois pas. Hein? Même si la vérité ezali, bakoma na doute parce que
poloso ekoti mo poto ekoti mo bole ekoti pe ememi bato na front de geste dit même moi ezolekela nga pas si peu mawa mais prophète soto ngito banana on pena malembe lelo osali combien d'années na musala nzambe banda ozala pele na omeli na osala ba 15 ans ba 17 ans ba 15 ans ba 17 ans à 18 à 20 ans na omeli appelle nous zakindeni non appel là c'est compliqué je faisais des petits métiers na 24 voix mais je réparais des montres na ba calculatrice et on a ba appareil mon aide on a appareil ba benga GSM hein GSM oya minene ka bato présence bazo si mana primature c'est là tant ba kabila ba ye ezali Eric nous avons réparé ma montre à Eric na ba John Elumbi nous avons réparé yango et c'est là donc on a vendu boye nous avons ça pour ma belle langai nous avons été tikali comme ça la nation j'étais le 24 novembre je te ferai grand tu seras mon prophète puis na routine de partout des appels ngangwa motate yanga ndeki eza motote alors tango e ben ngai bona bino na bani ko tala ba vision na la séquence mon qualité John ngefo ba kamoka et puis tango na ko lala ba zu bible ba tsenga na mutu na igola mukana yango et donc nzamba pesa ngai nde na bani ko sala musala na nzambe telelo abiyo ko ta défenseur ya christianisme ko vana na bosolo et ko na lokuta de donc ko sala bosolo lokuta na kubomayo nde appel na ngeza ki tilelo et puis na sai cours ya théologie spécialisation na ngeza ki eschatologie na anthropologie nde na zaki avec grande distinction na zaki professeur na pesa ba cours ya ba cours parce que nzambe motate yangai pe pesa nga quand Dieu donne la vision il donne aussi la provision. Mais reçoit ta formation mon côté une église mon songolo pakala. Non na ta formation mais théologie na ça les amis. T'es à part théologie on est à formation aux une en classe. Si on a la formation formation spirituelle. Non na toujours na JV na zaki na ba narcisse bazalaki bateyaki biso ba professeur bola bazalaki ba koteya biso na l'église na bango c'est bango nde ba former biso tango toye teko bandana AJV na bato mibalenga na petit na Tony oza na kat na Suisse nde to bandi pam basima na ngona bino magena zo yeba fona kota classe nde na kota classe ya théologie c'est là on a sa spécialisation na eschatologie pe na anthropologie. Mais il y a un sima ozala na sima ya mosala nzambe mo terminé na mboka oyo ki ozaka petit na ye osimbela ka basaki sur base de cet effet Denis laisse na osimbela basaki de ça na formation ye mo ka formé otangi kombone mo na simbe parce que la dialogue yango partout ngai mwana na nini ngai na église différent na sa théologie eschatologie yazala kité na côté ba cours biblique yazala kité appel nzambe bengi ngai yazala kité ya guidanga te oyo osala ewenge muzika te ozomona tosala tobongisa baformation tosala confession totelema baka 15 ngai na ye na église na ngai AJV ye aye na h de noé oyo aye na tokotisi yango tosala confession nakoza mwana ye na sens nini na façon nini ye apesanga fermissement atianga maboko apakolanga mafuta nous sommes les collègues ye azala évêque ngai nazala évêque lelo ya kolongwa évêque président ngai yakoma évêque président parce que tozali 9 baévêque oyo todécidaka na kati ya confession ngai kozala mwana ye na sens nini oyo asalaka ezali lolendo orgueil omoni 1 Pierre chapitre 5 verset 5 Dieu résiste aux orgueils. Galates 6 verset 3 si quelqu'un passe être quelqu'un s'abuse de lui-même ngai kozala mwana ne ezali mama tina oyo aforme ye basali moziki na bango atie maboko abimisi ye pasteur na kati ya confession ezali évêque lokola nga mais ngai nakozala mwana ye na sens nini orgueil na bango na mabe ya bien même mwana na ye azala orgueil makasi mwana na sens nini peut-être pour ye sima na mosala nini mwana sima mosala nini mbiya ye sima Mike Kalamba ye sima na kati ya respect mosala to bien o ba collègue moto azalaki lieutenant soki eza ba comme général tous les généraux benga bango nini ba collègue ce sont des généraux le même pasteur abimi lobby ozomona lelo komi passer batie maboko c'est notre collègue nationalité bayebaka nde oyo ya doyen mais biso tout tozali ba collègue ezali orgueil ezoboma bango wana 1 Pierre chapitre 5 verset 5 Dieu résiste aux orgueils il donne grâce aux humbles. Mais il y a pas longtemps tout ça dans nos émissions s'il faut dire l'année passée tout ça dans nos émissions belé au telembena ba comportement ya Denis Les dans 2 mois passés tout le monde sur le même plateau na Denis Les
bozo telemela bozo boya ba comportement oyo basana nzambe lié na majabu bakoma kinango botelemela ngo na ba émission mais lelo lisusu tomoni prophète John Ngefa na Denis les mots poto ekoti na kati na bino non mo poto ekota kaka bon bible ezolo ba yango clair na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15 il n'y a pas les raisons ont été ténèbres et la lumière. OK. Soki mo poto ekoti ngai nazo telemela la vérité. Jean 14 et 6 je suis le chemin, la vie et la vérité. Soki to kei sur la Bible ya papa. Bible to bisa biso na Ephésiens 4 verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Parce que chacun de vous doit parler selon la vérité de son cœur. Ozomona, oyezo boma biso vérité. Oyebi yami balé Jean 8:32. Et le bien absolu. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Ozomona, il faut Christ à côté na beaucoup d'autres libre. Nous ne sommes pas libres. Tantôt dans la Christ, tantôt dans la makiona. Tantôt dans l'escroquerie, tantôt dans la banine, mais c'est au soukawapi. Yango mona kete, to telemeki makambo ya Mike ya solo, to telemeki makambo ya majabu solo, mais tant on a ko lala, na ko vanda, ko la benga ke bana moto wa. Baba nga moto te nga ndeke. Ko la bengi to majabu bengi yo. Majabu te, ngana ibi majabu te na mona majabu te, ni Mike Kalamana kuta na bango te. Ozomona ngana biso ke nazali mystère. Nga motatenga liloba nzambe obonga mate sende kende alobelinga sende ko tenga liloba nzambe apesi nga message na kota i classe pour na otanga wabi diplôme nyoza na yango na ba secret mo kine ba secret belé c'est l'oiseau ozomona mais tango nazomona na telemela mike na telemeli mike na butu na troisième nzambe ba binanga ke bana moto wana. OK. O frappe ye ma bezana ba sena nzambe belé ko le kata 10 000 fois bango ba bombani ba exposer. Satan utilisé basi wana ba sa réputation na ye nenga nzambe na botala ya moto keba chine de position. Moi si nga président na 3 éléments dans la mission ça petit besoin tala di kabia yo kakate tala personne kama Mike yo kaka yo kakate yo kasi balo banzambe aloba na pekisa ka hotel lo suki wapi wana mama na ndako mama moi si nga ndako na 3 elle est là na tongo na ke palukam archevêque oto bengi monsieur le juge. Alors, tu vas pas le juge, n'a pas si verdict nanga. Nabi non. Oh nga na mona kasa Mike Kalambai. Dieu m'a parlé. Mota beta Mike ko le kanga zate. Mais la beta en ignorance. C'est l'ignorance de cœur. C'est l'ignorance. Batu batinda. Batu batinda ngai te ignorance. Hein? Batu bini batinda te batu alimete ba kota muke ko beta mo songi. Ai batu te. Batu alimete so batu de bimsabino. Ba proposer ngai motuka, ba proposer ngai mbongo ebele. Po beta. Na beta eko na ki songi. Mais ngai na zo mbongo wana te. Wapi ti. Ti wapi? Wapi? Limité première si sixième ri ba première ri bandi na Moïse te wana bango na bango ye ka zaki na ka bango na servita yo ngata bango na bango alors dans les hôtels mbongo na ngena joie moto na zo taquer est-ce que makambo za solo quand Dieu m'a parlé n'a que pas monsieur archevêque de la presse et juge président na comme kuna bino dimanche na zone ça va scène et je crois position na ngai na ko pesa yango lundi. Effectivement, Dieu m'a parlé. Bima na makambo. Et vous allez 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Sortez au milieu d'eux. Nde tango après lundi na bino non. Na zo taquer mutu moko innocent. Nzambe alobeli ngai parce que celui qui sont les cœurs des hommes et les cœurs des rois, c'est Dieu. Na bi moto aussi mama aussi mbanga. Directement na komi ko côté na Mike on na moni Mike était. To kutana Mike était na moni était pe na ibi Mike était. Na ibi kan zembo na ye na ye na mai na miso tata elon mwana oyo kala ye bakanje mwana te kala ye bakanje mwana te ngaji do mzo chisabi bale magistrat mwana yake kuna ashebeka kwa magistrat magistrat de juge qui est qui magistrat kasi mwana kala walo ibanje mwana te. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout.
oyo baluka ba délivrance oyo ba mata kutu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonios surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso tout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete a ko répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya osana nakumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga na zongala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimangai kolia madesu pasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, au Vieux-Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mokolo Compagnie Yini au Cab, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah, docteur Baïbisanga, il faut locater. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital de Ménénen. Baïbisanga, il faut locater. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, la vanité de l'eau, n'a été dans le temps de bouche. Moi, comment on a nani? Eh, moi, je suis liboso, comment on a nani? Marcel. nakangika lito oyo yokaka nazokona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe ya ngai napusi mutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tu na moto ezala bien ignorance te bana bien ignorance babana otinda ngai te bato ebe bana otinda nga mais ignorance asali baketi te alors ntango nasisi makambo na ye nayi kotala ye et Seigneur m'a dit, attends, Zembo moko pour na passer et si ma monté matin et belé. Na iko zonga na Madjabu. Madjabu est un couple pastoral. Madjabu nazoko bundelande structure. Oye pesi valeur na bana na Nzambe. Oye structure mo na Congo esimbate sauf Madjabu. Alors il faut t'appuyer yango. Hein? Et puis le bateau couple Madjabu est un couple pastoral. Pasteur Roy, na maman Myriam, ils ont un couple pastoral. Ce sont des pasteurs batéaka. Baba civilité. Ba sefité na madjabu pas bazui, auto benga yango, misala malamu na bango, après 14 verset 13 ne ba tindi yango. Mais là on est na côté mais yango papa. Maintenant on télémena yango, wana ezaki peka ignorance. Ah papa. Ezali ignorance parce que on loba ngo pe na place na ba monsieur belé que ezali compétition ezali misala mabe. Mais le comme que couple pastoral bazo promouvoir baba mais si ko so na répandre ça c'est pas bazo kufa na kata machabu wana wana ndeko bakufa ke za misala na bango moko ça n'a rien à voir avec le couple pastoral madjam papa oyebi na bino tango bakufa ki bioba ki za machabu wana misala mabe batu bako ngata ngai machabu ta bato ba pasteur ba ye wana ozomona atanga comme machabu il faut dire la vérité dans la bible bano balingi vitesse mingi balingi vitesse na bango pour bimani ba ekula na fétiche non ensemble et Romains 6:23 dit ça dit péché c'est l'amour c'est lui qui connaît les aibi motofond qui sont ces dieux seuls ozomona attendre na moi madame le logo na lali na monité na sali bona monité ça prier sali de hôtel alors na hôtel mais logo ka bondenge ni oyebi acte de l'apôtre 5 verset 37 à 35 à 39 s'il vient de Dieu personne ne peut les détruire. Ne courez pas de risques après avoir combattu Dieu. Ce que vous dites,
obundisi Mike ozobundisa Nzambe toyebi misala na bango boy batikali toyebi misala na bango campagne nini bazosala lelo ba échoué tika ete Nzambe azolo kongo pour matcha bazoke na liboso et lelo Nzambe asali ngolo ndeko na biso Mike Kalambai azali na paix et puis à bientôt à continuer musala mais lelo batu tout bakoloba ete rupture na yo tomo poto ekoti entre yo na prophète Denis Lessi c'est à l'endroit où aux une décision il y a ko zwa part il y a pasteur Mike et à tika la part il y a pasteur Moïse à partir wana nde binom balé le kabani parce que s'il faut dire binom balé bozaki ko se défendre cause moko mais tant yo komi ko défendre pasteur Mike tant yo zu guerre ya pasteur Mike la tsango mais mon pote côté c'est comme mon pote hein yo ko zwa pai pai ba kati ba côté kaleson na kati jamais hein wana délivrance frère tokeba na makambo nzambe hein qui fanatisme mais c'est Galate azoyebisa biso Jacques chapitre 2 verset 9 Dieu vous considère comme un agresseur tu dois défendre l'oko moko anti-valeur mais to soki wa to kabani amo c'est toi batu ba botama tiso ba yokanité tango na mon intérêt nzambe za kuna te na makambo ezoleka siko comment na continuer na makambo to kabani ngana pa na Mike te ngai nataka kai Mike nataka Moïse nazaki na moto mona natika iko takete nazotake Moïse nazotake Mike nazotake Marcelo mais tango papa toyoka Nzambe toyoka bato soki Nzambe bianginga eloko nini nga nakokende maboko pamba molimo nanga ekokende frère Marc pasteur Marc soki bien eloko wana soki Nzambe pardon pasteur ona sala nga mwana kayemba pasteur wana Mike pardon libosa ndo salo boete lelo ko mosalo bo bino ba journaliste ba songi le kabino bino ba journaliste na mona ba to songi siko nga na lei siko nga na lei na ibi Mike te na mona ete na kuta na ete atana nzela mutu na nzela mutu da mbote na yebi ete na ukaka biloko na ba film na ba télévision mona Mike te na mona pasteur Mike te mais nazo défendre eloko ya solo na nyonso eleki papa azali le sel tondimaka asala yango te église oyo azokamba vision aye mais avandi bato mosusu bateya ye c'est un homme à féliciter awa na Congo boro na biso bon tomona na vie pena boy soy pena ka kwa nzambi wani azobeta kwa mais dimanche ko bo mukuna ko dimanche asimi mikro bo hallelujah amen okusinga makambo abi yango te mais Marc n'a pas fait ça gloire à Dieu c'est que ça ni et là ko Denis sanga sala ngo et puis ma belle Denis c'est parce qu'il a formé ta moto moko après a formé Martin tina ko ba motu bible zo ebisa biso na Matthieu 19 okamati na 1 jusqu'à 7 soko za likambo na moninga bosisi nango te okotema liboso te ya te est-ce que ba respecter tina na likambo na cœur on donne ce qu'on a sur côté ya batoni maintenant Nzambe apesa ki vision sur la vie de pasteur Mike pour na nini to sambela ki Nzambe a réconcilier na pasteur Moïse entre bango mibale moko musu abongwami te na abongwami te mbi abongwami na hotel mbi na molili makasi ala molili mais quand Mike parle mbi est-ce que vous voyez que Moïse mbi mota formé na koyembe na Mike li donne Mike même ça non fait boye bakate c'est pasteur Mike donne Mike na ndeni na lobi Mike mota lakisi na koyemba alakisi pasteur Moïse mbi koyemba idole na ye ba pasteur na bancien il y a ces Bethel, Bengi Mike, plus de 60. Est-ce que toi tu peux modérer? Tu peux bien azoter? Baïbaki monena Mike. Mike, ça n'est pas connu. Dieu résiste aux orgueils, donc ils aiment. Ami qui tu sais. Hein? L'humiliation précède la gloire. Mais Mike, bani ko sala ngo pasteur Mike. Nyonso bani ko sala ngo pona lokumu na Nzambe pona lokumu na yete. Même bien azalaki na Jean Otobengi 12:43, ils aiment la gloire du monde qui est la gloire de Dieu. Il y a un moment où le pasteur m'a dit on se connaît, la spiritualité.
okokutana nga on eloko koloba yango balobaki yo ozo couple majabu na spiritualité baleki yo ça dit quoi couple pastoral wana bazali bapasteur ya kala na mwasi na ye mbi akende koluka matolo c'est pas moi qui a dit c'est bike hein pe basungaki bapesaki nsima baloki bango mbi ene mutamema frère Mike a présenté en tant que frère ezali lokuta le mensonge Jean 8:44 hein le père de mensonge c'est le diable bon encore ça peut nous devant cher nalobi lokuta mema ete Mike agi na sixi ya makasi koleka nazo bisa na nzambe penda kosa nalobi na kosa te ndenge nini hein ye akendeki kuna matolo pe réussir ba aider ye mais ba solliciter qui était mais couple majabu ndeko solliciter surtout majabu iko solliciter Mike Kalamba faut dire la vérité nde Mike akosala kuna pa na ba ah nete na kosa pa na bango allez jouer bimi il commence à taquiner Mike basa na nzambe couple ba kosana haine nzambe atikeli biso otobengi Galates 5 verset 22 le fruit de Saint-Esprit c'est l'amour. Jean 13 verset 34 je vous laisse le nouveau commandement aimez-vous les uns les autres et c'est tout l'ingana. Romains 5 verset 5 le Dieu que nous servons c'est Dieu d'amour. Et comme il va guerre Mike Nani Marcelo Mike ne parlait pas mais tant que bêti bombe na ye ah il fallait le battre mais tant que Mike na kata chair la charité bien normalement on se bat soi-même hein attends ça c'est un peu mon tapé na droit de défense à l'oba bayoka ye c'est que Mike a fait et puis toi Mike a le battu c'est fini banda kimia c'est Exode 14 verset 13 à 14 les Égyptiens que vous voyez vous ne les voyez plus soyez calme l'éternel combattra pour Mike c'est ça mais les autres temps où majabu ezotinda batu bakende pour na déstabiliser cité Bethel na pasteur Moïse pour être vous pour na koloba majabu atindi te loin de là c'est que batindi te papa mais si comme bien tango mbiye azotinda bato na kata na ba chaîne surtout chaîne nani digital po bako déstabiliser ngai bala ba makamba lokuta mais likabo tu ngai yote na digital ata mwana musade nyeso sene basaki na mukala na yote na digital hein bino bolobi yango te otikala ozala ngote jamais eza te ko ngana zango pona moto wa ngana zala za mwana musala denis te on fait la histoire ya bien tika bilo wana papa ngana zala acteur ya film ya kala ok na ya sima na été hein azaki mo continue na confession religieuse comme évêque président azaka mo konziko mais toyoka na ngana été parce que système na ye o yazo sala yango nazo condamner on a fait 5 verset 11 et bon mo continue yo lelo okomi kokota na ba vie privée na ye pour dévoiler ba vie secrète na ye par rapport à mam na ye ceux qui a bali 2 fois 3 fois ceux qui a tika ngo za la privé pour na nini yo patron dans le bataille na utiliser terme patron de mo continue na yo na structure na bino ya archevêque ya ba évêque okomi ko dévoiler na ba réseau nga ya bato te alendele nde abengaki nga sa émission kana émission alendele nde kasale ndele te nga bato te invité nga nga nazaki pe surpris hein hein kotala biloko wana nga na ebaki na ngai te parce que confession eza na ba règlement d'autre intérieur nango un évêque un pasteur ko bala basimi balete surtout un évêque qui fasse la exemplaire titre chapitre 1 verset 6 à 7 doit être modéré marié d'une seule femme ni arrogance ni orgueil il doit avoir la patience et ça va structure mais ces enfants doivent être exemplaires et ça va structure nga na ko kutango et pas l'endel et puis makambo ezali belé parce que l'endel ko benga na makambo te ezali ebele mais na ko banene na ko gérer l'endel pour biloko musu bi matin même ba prophétie à lokuta on a comme on a musu kuna pai pai bakata boye kaleso ya motebi mina kata makiona to makiona mais nous condamnons les makiona pour que nous ça makiona surtout même bande dans Zambie la vraie prophétie c'est la parole de Dieu les gens doivent marcher conformément à la parole de Dieu ceux qui t'aiment mon pote alors biloko ningo ni na motato yokana nga nous défendre la vérité qu'on parle de la vérité c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est d'abord vrai que les pasteurs le prophète Denis s'est marié à une autre femme mais il y a na Franck Estemaïté alobi na balaki mwasi ya mibale officiellement parce que na problème na mama Tina. OK.
ya mibale à part mwasi wana na bala pe mwasi mosusu tobotane mwana moko na matete. Bible kamati biso na kati ya Matthieu 19 verset 5. Mwasi akotika baboti mbala kotika baboti bakosala koma eloko bo libala ngwa abi basi mibale bakotika baboti basi misato non déjà Bible kati biso tokana Matthieu 19 verset 9 balobi bo o mwasi so bobalani eloko kabla mino ka liwa soki liwa te impudicité soki ngene ko boko boya so limbise olimbisa mais soki obali mwasi mosusu dès que mwasi mosusu azali vivante hein osali ekobo additeur na bana gobota na mwasi wana bazali additeur mama tina azali évêque lokola ngai elle est vivante akufite. Alors ça va séparation de corps il faut ba kosola mwasi na yo ndenge kobondela ye ndenge bokozana makambo na bino pas jusque là à dévier. Alors mutu ya boye akote ma liboso na lingomba azala en tête et pourtant ils ont préparé na formé dimanche oyo akio teya na kati ya église na ngana lende oyo ngali kamoni matina baina bana mais matina baina bana okondi me pas frax temai mwasi wana ba camarade mwasi wana Belgique ba bengi ezali vrai hein Babali pour la deuxième c'est vrai mbongo et puis mwasi wana na zemi mwasi de nilis mwasi de nilis na zemi azana zemi mwasi wana zemi oh auchobala azana zemi na ye pas bali mwasi na ye abali officiellement et ce que nous demandons tala Galates 5 verset 19 les œuvres de la chair sont manifestées hein impudicité cupidité écobiste njobiste maquikiste hein Ozola na ce n'est pas moi et balobi yango idolâtrie ceux qui commettent de telles choses iront près de le royaume des cieux. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il connaît les Écritures. Mais ce qui moutoye a sali ekobo et qui a l'équié moko avoué ango babinza maza miséricorde. Ce qui avoué ango il faut alobi na et pas Marc Stemaï bango mibale po moko aboya yi atika na mwana il faut moko akende ngana ko kende point d'interrogation maya sikato maya ka point d'interrogation pour kana na zambi kanimba il faut moko akende. Docteur Lobakati relation na ina mama Tinange. Bon na bien mouché parce qu'il faut moko akende na ko kende so mama kei kina kei asopani mabe o wana pe ko ndima te parce que so tsenga ezemi o balinga na mbongo nani ya ko kende ça dit quoi mbo aswimbwa a gérer ba mibale a ko gérer te bible pekisi yango na kati na mokanda na nzambe hein titre 1:6 un évêque doit être marié d'une seule femme. Alors deux femmes étaient ça. Mon candidat marié d'une seule femme. Deux femmes. Déjà quand on a écobiste et njobiste. Wana tu n'es pas dit être un pasteur mais un homme de Dieu. Zonga na théâtre. So comme on dit zonga na théâtre pour la théâtre on va la 5-6 bases. Hein? Hein? Zonga na film. Hein? C'est ça le problème. Biso zo intérêt à Christ. Si biso ça la boue. To terminer ki biloko. Biso mo to ko ina ngo. Exemple ni to pesa na bana nzana. Point d'interrogation. Mais le prophète Ngefa batuba komona beaucoup mina collaboration malamu na ndeko moko azaka na poto ayaka pe komwa mingi era Ramsès. Mais komona era kofinga libota ya prophète Denis Lesi. Alors que bino mibale bosola ka pe parfois tango mosusu. Mais comment on a finga c'est comme si batuba mona yo posa faire partir na kati ya idéologie là parce que vous tous vous êtes na part ya Michael Nzambe likamoni. Era na Michael Mane ba yokana nga na éviter. OK. Est-ce que era na Congo? Aza Congo. Mais na mona era na mission na été. D'autres za mo côté. Mais sur la téléphone. Toko sur na téléphone mais aza na Congo ça mutu na ifa to mona na. Hein? To mona na era. Ça dit quoi? Beaucoup de sanga makambo ya ba era tout cela non. Ngana sangi c'est le fait. Na bengi era Ramsès na bino no kokota na vie privée sur passer de l'université. Maman tina za innocente. Na yebi yebo tika. Ye papa si ba ligne rouge na ye asimba boité na yebi si de l'université. Ko simba boité. Yebi de sa bisinga loba na yebi asimba matina te asimba boité. Zaki calme. Denis laissez mon quoi bandi. S'il te plaît. Ba tumira. Et t'as été soko sabino.
Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'informations, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Et la bimisa yango, et la Ramsès Azaki nango. Olandinga, et la Ramsès Azaki nango. La charité bien ordonnée comment se passe soi-même. Et la beninga vieux, azoyo kate. Et la commune à Goma beninga azoyo kate. Et la lobby si c'est le fait zongi, et ça soutient ba continent. Moi la terre de l'université. De l'université faut yoka. De ça yoka kate. Ba mbebe zebele yoka bateau zo zipa musala wan. Elle a frappé. Tchindenge makamoto comme de lobo. Qui est le provocateur? Non, oui, elle n'a bloqué qui est là. N'a géré qui est là. Elle a zawa na tbenga lokoko. Na bitika ya zale avec président za moto nzambe. Elle a payé tiki na ye. Après ces conditions na ye, asima moto tel. Il y a des conditions na ye, hein, asima moto tel. Tous Lucas qui paie na Hébreu 12 verset 14, chercher la paix avec tous. Ça la telle personne peut voir dire. Bah yoki. Quand c'est le fait l'obi a tumbi era. L'obi a tumbi na bengi habité on a le bande ba vidéo akala. Et landani era bi non. Era pa iko tumba. Aiko tumba. Siko boko sangana era ndenge parce que asali mosala na ngai. Ya ko luka ba yokana, baza na paix. Bon kofinga ti bande konaye papa Roger Lessi. Là libota na ina famille na ye. Ils a quitté côté alors que balobi il faut les fractions individuelles. Ce qui a fini, Roger Lessi na oyo, tokolo bango, ezali mabe no condamnons, mais babunda bango na bango bako sa famille. C'est ça le problème. Nous avons mengana era tozala, kangana era tomona nyo. Era na kisisa na mona era. Si a fini de nini si yo ibité. Na papa na zala bombo internet na sutuki ko sutuka. Hein, tango pe de sa finga ki. Hein, ngana moniteur na yoka koyoka. Via moni nga finginga. Via moni. C'est lui qui connaît l'homme plus que l'homme, c'est Dieu. Hein? Ah, il va difficile pour cesser de faire ça parce que cesser de faire ça les maquis. Moi, quand j'ai orgueil, mais Erazaki n'a pas Moïse Mbiye. Pourquoi a commis sur Kobalukela et Kofinga et tout ça là? Et ça les opinions na ye. Opinion ya era. Opinion na nga la kota na motema era. Il y a un secret moi pour Bino Nyo Subo découvrir en gros parce que Bino Yo Kozaki impartial. Mais le loco mi partiel. Il y a un secret mon la secret à Kanyaka. Na joué l'autre côté. Papa son na joué l'autre. Na otama message ça kalate. Na ibisa ka bino mbala. Na otambola eloko na nga liboso na osomba XTL. Na osomba Jeep. Hein? Na joué l'autre pas ya moto te. Dans ce sombi Jeep c'est que je Kanyaka. Oh mais na moyen na belé ba to basunga nga belé zaka ba ezai moyen nani nte. Hein? Ozomona. Hein? Mbongo apesa nga na limite mbongo ebele hein 40,000 na boye 80,000 na boye dollars hein plus Jeep la proposé que 40,000 80,000 40,000 na Jeep na boye na boye na biso soki na zui yango lelo oyebisa nga na télévision na konzote na kotika na vérité nzambe mais na yebi
Agé chapitre 2 verset 8. L'or et l'argent appartient à Dieu. Dieu va me bénir. En fait, 80 000 $ au boyang. Mais Kabila bimisa bambongo ba 5 000. 5 millions. Kabila appelle ça babiso ba bengo bina 500 000. Kabila appelle ça mbongo. Kabila mabongo pete hein. On fa boya 80 000 40 000 années. Nazo biso solo, bela mandako na mama campagne. Bela mandako na bafi parce que nazo bambongo la même ninga proposition boyi. Mbongo ya ngoyo chane kana habite na ka peuple. Yango naza toujours pauvre. Mais pauvre nga nzambe ofuta. Ata na kufi lelo nzambe ozala content. Est-ce qu'on a vendu qu'on a lieu de repos? Très bien. Donc, contrairement à Mindoule rapidement, les lots comme on a, dès qu'on a vu sur artistes et musiciens, Robin Omundi, côté on a Facebook, Bonobo, Fabregas, et là quoi, ça les passe. Bon, nécessairement, version de paix, ça n'a pas de voix dans la carte. Mais ça m'a dit que ça n'a pas. Parce qu'on a pas si version, on a été. Nous avons la complice. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Les injures sont condamnables à la loi, mais pas à l'ensemble. C'est comme Fabregas, si on va pas à noir. On va le bonsoir à Mandef, qui t'a ouais, mais pour le besoin, il faut que j'y nate. Et combien pas à Fabregas? Oh, il a déjà fait. Il y a une face, il faut que tu il y a bolo. Bolo boya munene. Il y a tongo. Biloba loba. Et figé na bato. Mais tant que bisinga vieille yo moto. On me sait comment habiter na bimisa ikuna te. Il n'est pas les fonds Chine. On m'a mon pépé la machine. Azo ba maka bato bolo boya. Papa, comment on dit bon, tika no. Papa, dana mo so na ngene mbele petit. Tika na biloko wana ko, tika na biloko wana. So bona. Tika na biloko wana parce que comme on a bolobo, il est ba traître. Comme moi bolobo ya batami tema mabe. Comme moi bolobo baza kwa maye de kwa mi kombo so wana. Hein parce que c'est il faut que jina. Oya finga rabato a critiquer rabato mi colonial. On a Jeff Fengi banda bo banda guerre ngoti le aussi la. Ma aussi la parce que il y a ils ont ticate pas la ticate. Mais na koloba ah. Tata na retiré comme bolobo. A retiré parce que bolobo zali maman n'ingire. Au moins, ils sont qui traînent par accident. Au moins, ils ont un bolobo. Au moins, ils sont minés de Ibale. Quoi? Au moins, ils ont un bolobo. Si vous avez un Fabregas, bolobo, vous avez un sécurité. Arrêtez. Comme vous avez payé Fongéjine. Ils ont Fabregas. Vraiment, avant de retirer, parce que comme vous avez un gars, vous avez un bolobo. Et puis, pas d'anglais. Il y a mis balai. Baloukape. Baloukape. Vieux vertis bazawana, bakofi bazawana. Tozo kota yango. Ezo pesa mabete parce que ezo pesa mobulu. Bolo bazana mwana ya 29 ans. Comme on est nanou. Mwana Jeff Fifong. Il y a 29 ans. Comme on est nanou. Maman na comme on est Annie, bavanda kana Charleroi. Boloba boya mwana wana. Awanga so moni mwana mobimba, marge mwana mwasi me kozo elongia boloba mawato. Mobimba bolobo ya mobali. Mais montazo boya mwana na ye. Il est plus dangereux. Mwana ngoba balaki mobali. Et puis maman mwana na bala pasteur. To kena bolobo wana. Azalaki suna mwana il y a 22 ans. Il y a Mongol na kati ya. On a zo bisayo. Abota sumo na mwana ya 22 ans na mwasi wana Mongol ya mwasi akanga na ndako na ba kisi wana ko eliminer. On a zo bisayo ba preuve ya solo. Famille ya ye ya bandeko ba bisanga. Nde ba ebisio. Ba ebisinga. Eza bata musika soka chetembe. Ameka so justifier mona kati ya oyo. Oyoka kango. Kaka ndoki ye wana. Moto ya so ndoki. Ake na Roger Baka ndoki. Dako ndoki. Mukuna ndoki. Bato tu ne yende mo centre. Ye bolo bazaka mo centre. Ami mona yelongi wana. Hein? Akata suki bo mona ye na bolobo. C'est la même chose. Ya mibale. Depuis tu monta même na quartier là te. Apoisonner depuis tu. Bo tu na yeso na bolobo na depuis tu basola. Jalousie na haine. Azo na mosala nzambe eloko te. Ana église te, ana bandimité eloko te. Kaka passer na internet. Passer sans brebis. Azalaka.
Triste. Triste. Yango osala ba dégâts beleka ko finga. Ya mona dimanche na sabato communauté. Nazali pasteur prophète azali pour ça dit quoi? Ba tele bato. Ba zonga na mbandaka kuna na zamba. Ezala bolobo zai ba ou bien ba kangi ba tena jardin na case. Hein? Cage moko bo ndele ba futa kata 1 euro ba tala ka bolobo o ya mutu. Parce que ba yo ko ba nyama mais o ya Fabregas vraiment na ko bisa papa na arrêter comme wana bolobo ya kombo ndé mukolo ça. Robin Omundu boyoki message to suki ça. Voilà le numéro na benga bien petit. OK musique tika. Mais Fabregas pas bien qui est pakistanais, ici Fabregas. Mais na biso ka zai pakistanais, pakistanais mututi. Ba Pakistan na lobi ba indien, ba pakistanais. Moto monga leki bango na kitoko azati. Mais bolobo c'est somme. Donc comme il a dit sur la souka, mais tout cité un dossier à Papa Nabiso, un grand artiste et musicien congolais. Verkis Kermonga a plus de 70 ans d'âge. Toyo Monae, avec la maman, jeune maman, tout le bas. En âge de 40 quelques ou 30 quelques comme ça, d'être aux informations, pas vraiment exact par rapport à Jean-Moi sur Yabali. Mais ce qui dérange, on dirait les balana est dérangé Batou. Papa a 70 ans, à Balina Moana, il y a 30 quelques années ou 40 quelques années. Problème, pendant la macacité, on va à 80 ans, on va à Moana, à 40 ans, 50 ans, problème. Mais si on Verkis, à la maladie, AVC. Et toucher le cerveau. Le cerveau touche et bon fumangani. Si on a 38 ans, ata ma femme célèbre esprit na bino mabe. Ba te bele bana esprit ya diable. On va la papa ya boy, on a fumangani motakala ezali péché. Ça dit quoi? Aye na profit moko, ba sali Maria. Moi na mosa ki na Inde, à cause de kiss na Inde, aye fully vieux Verkis. Oh. Et Verkis a signé ba mariage au bien communautaire. Oh ya moni passé na ngote. Ba balani et puis vieux Verkis, on va sa visite. Azoko kate. Alors banana plus de 15 ans de relation. Non, banana batali babi pas question. Plus de 12 bana ba signé pétition ba yi bana wana. Parce que papa na bango azwa ki ba mbongo na mwasi mususu. Comment bango bango sa di bana bo. Tout wana za nini? Bon vie, convoitise. Hein? Tozua. Pour bien que Verkis Kalami d'Aro d'ailleurs, moi je suis bénéficié de l'Okwana. Non, l'Iban a profité de ma bé. Alors, exemple, la boutique à Bino, pour ça, Bino Banabasi, vous voyez, avec profit, nous condamnons Makambo et Zabiente di Balawana et Zana Tina Tamukote parce que Banabakoti et Kosimbate. Dieu bénisse le Congo. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'animation. Je crois que ça a été un grand plaisir. Yakoye Baete Bozaki Belé, Yakota Labiso, prophète John Gefa. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de l'invitation à Bissonné, on est mis en haut. Alors, quel sera le mot de la fin pour cette émission? Par rapport à abonnés, tout, plus de 90 quelques mille, plus de 97 000 abonnés, Barotalo, na moment Oyo. Mot de la fin de vos amis. Vous continuez toujours à s'abonner et pas à chef de la presse, tu es juge président. Allez vous former magistrat na ye. Moi magistrat na Kenya ngai. Magistrat na batoyo. Ya mo juge na magistrat. Moi bi ne bo Kenya yi, bo Kenya ngai. Aga na sa pitié hein? Magistrat Kenya ngai sans pitié. Donc so ko dali bolone ko mo imoko. Ko la pambola bino parce que makamba bien zali awa. Malgré archevêque de la presse, juge président Azate mais ça là et qu'on continue. Dieu vous bénisse. Après Molabino, vous s'abonner parce que vérité des alliés. Très bien. Mon dédicace, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin. Merci à Richard Tessa qui était derrière la caméra aujourd'hui. Merci à la réalisation de Berli Vungamete. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à l'admission de Chinois congolais. Aux Arayom, aux Arami Balete. Papa Lopango, Motema Bato, Maman Nabiso, Josiane, Onienzi, Napesio Mbote Belé. Norphelina a un noir de style, Maman Emilie Nzimba, tous peuplés en béton, on a Napesio Mbote Belé. Et puis Karine Manessa British, il y a Maman Nabiso, il y a Petit Nanga expliqué ça. Et puis Marcelo Juif Noir, il y a Maman Nabiso Arla, la mère des jumeaux. Couple solide, couple vanda, couple kitoko. Boinez à la ka, Botama passe à maman, il y a bien, il y a danger, il y a Kafou Kafou. Et puis Jean-Yves Bikou qui les boise de Bruxelles, il y a maman, on a vu Sylvie Bakaji.
bino pe boumela couplement tokos nayebi ke mère ozalaki na deuil bacondoléance je crois que ozongi déjà mikili bien que tokutani tenga mpe naki libanda mpe nazalaki na matanga tokomonana kaka apeselanga Père Bambo Tebele, Jean-Yves Bikut, le bois épiciel. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous suggère de continuer à vous abonner sur Afrique Télévision. Je vous dis bye bye, à la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.